Bureau ya Fali. Moi, nana de 1 à Mbokatier. Hein? Oui, je te dis vraiment, tout le moment, c'est la vérité. De 1 à Mbokatier, classe Moukier. Si vous avez le Romoroboy, il faut boyer. Bah, Yebisaraye. Yebika Nenge Zala, qui fallait avec un stade. Naroya. Naroya. Narokota. David. Avec ça, autochum. Tous les gars. Avec ça, autochum. Sans playback. Abini. Ayembi. Na voix na oboyo na studio. Toke bien. Ala ti fait kitoko. A simplifier ba fan nenga ya retard aye pas avant. Koya ne avant. Babimiso sous critique aye avant etondité. Ce ka ba kezela ba tu batonda. Oh akoti retard orgueil ya Congolais. Mama lamu. Vidéo vitesse. Toilette mutuku tu poko tata voisin au senga pongola. Et bon place mbongo eko. To place au bangela Fali em susu mutaroko ya pa chele loko mabe, mutaroko ya pa boakele loko mabe, batika petit Fali. Pour tricage qui part na ngoti. Wa. Et bon soscope ba utiliser petit Fali. Vidéo vitesse. Comme c'est remis devoir hein. Donc héritier na obeta boye kalamingi pété chez ta pa obeta. Te eza devoir te faut ba pepe kale mutu babanda, ba pepe kale batikela ba tout devoir te. Bama dilu mutu babanda. Comme si on a tawana kalana ko donner ba concert ya ofele na ba terrain za belé. Fali poupa a beti concert selon yo moni ondeni. Siko na biso esengi bongo ba wera pe ba zonga kana ba ondal. Fabrika zonga matete ya. Hein? Fabrika zonga matete. Wase quoi stade Simba était zonga matete. Vidéo vitesse. Siko yo pour moi, c'est que je peux dire d'abord, il y a to critique à Fali en biso, to finga ka ye biso. Le lo pasal no mama lam. Maramnyo so bosenga ka ye asala na mokili yango asali. Ayembi sa autochu. Ayembi osa playback. Tout solo la te David. Playback ezala kité. Na concert wana. Ya to lo bape no. Playback ezala kité kota na bopesi kombi. Vidéo vitesse. Ça rabon so que tu ordre non na porte na yo. Mutu va côté ça. Et ça na ba mariage to kenda. So ba tu sécurité na porte. Oh ça une invitation à ta camarade nous. On contacter. Il faut prévenir avant, il faut une invitation pour n'importe quoi za la boy ko za la. Petit Fali pour tambola pe ka yo moko. Voilà. O tambola ka yo moko, o tambola tu sais tout ça. Vidéo vitesse. Par rapport au âge. Et belé bana âge à wata wana. Basala marambo wata asala te. Ba ji dete mulopo ba kenda wata. Ba ya peka na ba carrière na ba âge wata, mais ba kokate ba katana, mettez mon garçon moko boy. Azo ko s'en sortir. Oh chamolende biso nde peuple congolais faut te féliciter. Vidéo vitesse. Donc ba mettre wana ba yeba kina bango. Ba yebi ete. Petit Fali te. Oui. Ya lo moni ba toka ki bongo. Oui. Ba buaka ya ko buaka. Oui. Ah. Mais as star. Non. Vidéo vitesse. Tu concert wana esengeka ba warionte esengaki na ba vie nyoso bazalaka na bandalo ba yebaka Fali na bomoni pe ba yeba mona mona Yesu wa et ba concert moko archive en fait et ça que le lot mona ka musicien kenda bimamboka soit footballeur mobwe abima na mboka kenda mais jour azongaka aluki kaka terrain moko wana babeti bale arobeta ta histoire ta batongo balongo bateka ma obeta histoire ke nakolaka awa vidéo vitesse ayebisa ke na porte bo sala boye mutu avant ko te faza na fita mutu aza na fita te fa somba boye bolatisi ana tanta yeba ke yo Petit Fali wawa wona est-ce que mamba kopa musala et c'est surtout que qui amitié parce que c'est là qui amitié il fallait landa Fali place azala ki bakota na nzela moko na délégation hein. Oui. Vidéo vitesse. Et te félicite qui fait rigoler à la stade. Né to soit qui tend vraiment à hôtel mais la bateau nyonso ba combattre ba lo ba ka beti rechit. Le lope bateau ana nyonso na sengi na bino boya to kumisa Fali pour. Vidéo vitesse. Bon, premièrement, au moins il défend na biso ba congolais lo moto zanga ka koloba merci na félicitations. Wow. Et lo kwana na linga ko beta c'était mingi na ba parents tango boti mwana yo. Banda ko l'accès ndenge batenga ka merci pardon na félicitations. Te wa lo belo ba congolais. Oui. Vidéo vitesse. Et là gini? Babe oni. Te fallait beti conseil sanini? Autochum. Sanini? Autochum. Autochum. O beta rapé. Oh. Avec ça autochum.
David Wembe Masola balabala Sinta Bofonge Mama Soso to fa na biso na balabala to oza mon pepe maramuti ozoleka na balabala tozo obligé photo lo bata yango vraiment et ça na balabala toi mana balabala toi ata na problème na l'état te ya moko siko to sendeni la mutu nyonso oleka na balabala photo beta isona na kala bazako baba so bavenda balabala so bamuna batu baoleka bazonga babenga mal réputé batongaka biso bito otongaka libosa micro na balabala siko na motokele baoleka bawewa baluba baoleka mbushima ichina Rwanda to sendeni Sinza na balabala to fandi kaka bwe pou balobi fali pupa apesi sous devoir mususu de Cap la Merveille a uti ko beta concert na terrain municipal ya Bandal babeza eza na minute ko makama ba fief retour au Bercail to zonga place to bima to zonga na ba commune na biso fali pupa abeti concert selon yo moni ondeni siko na biso esengi bongo ba wera pe ba zonga kana Bandal Fabrica zonga matete yaya. Hein? Fabrica zonga matete. Wase quoi? Stade Simba était zonga matete. Eh? Oh, abeta terra pululu. Simba te pululu ba clôturer ngo. Ba activité no so ebi na pululu ya ndo sama na pululu ane sa masuje. Oh, ya solo. Hein? Donc terrain na matete tikala ka chobo. Oh. Fabrica zonga terra chobo beta na terra ngilima wana. Penaseka imama wana na nini one kimbangisa terana pe amnene. Wase quoi? Ya zonga matete. Bon, premièrement, au moni défaut na biso ba congolais lo moto zanga ka koluba merci na félicitations. Wow. Et lo kwana na linga ko beta c'était ming na ba parents tango boti mwana yo. Banda ko l'accès ndenge batenga ka merci, pardon na félicitations. Te wa lo belo ba congolais. Oui, les congolais. Défaut wana mo wana. Oui. Merci. Biso to ana défaut école on a biso Congo. École on a biso to ana défaut ya féliciter mututé. Donc na moment on mtasale lo mo réussir, bo lukara bo bimisa critique. Na moment mo bo sali mabe luko senga pe pardon. Na moment mo bo bo lukara ko senga merci na ko lo bara bonjour. Wawa. Dans la école Angola. Bonjour. Ate ennemi o kaka bondia. Sikoyo pour moi, ce que je peux dire d'abord, il y a to critique à fallait en biso, to finga ka ye biso. Le lo pasal no mama lam. Maraminyo so bosenga ka ye asala na mokili yango asali. Ayembi sa autotune. Ayembi osa playback. Tout solo la te David. Playback ezala kite. Na concert wana. Ya to lo bape no. Playback ezala kite kota na bopesi kombi. Autotune ezala kite. Autotune ezala kite. Onini? Autotune, tu balwani, autotune. Autotune. Ezala kini? Babe oni. Te fallait abeti concert sanini? Autotune. Sanini? Autotune. Autotune. O beta rappel. Oh, avec ça autotune. Na Bandal. Oui. Fallait abeti concert sanini? Autotune. Ah David. Avec ça autotune. Tous les gars. Avec ça autotune. Sans playback. Abini. Ayembi. Na voix na oboyo kaka na studio. Toke bien. Alati pe kitoko. A simplifier ba fan nenga ya ka retard aye pas avant. Koyane avant. Babimiso sous critique aya avant etondité. Ce ka ba kezela batu batonda a koti retard orgueil ya Congolais. Vous voyez d'abord, je demanderai d'abord aux gens, aux Congolais, tous les mélomanes au Bolanda. Neto félicita qui fait rigoler dans le stade. Neto soit qui tient vraiment au télémé la bateau nyonso ba combattre ba lo ba ka beti rechit. Le lope bateau ana nyonso na sengi na bino boya to kumisa fali pourquoi. Tala. Concert municipal, fali a betango bien. Bon c'est qui be émotion. Bana ba 16 ans ba lelaki. Moi j'ai des vidéos. Garçon mo beaucoup ta solo ba lobi. Fallait sali makambu nyonso boluka ka sala. Playback ezala kite autotune ezala kite autotune. So para vie so para toto so para mwana mutu. Te wa to le kaka autotune. Nyonso chorégraphie kitoko. Siko yebisanga. Asala esu nini ya ba devant nyonso bino botenga kai. Asala kiango.
Siko, par là, tout le monde a fallu pour pas félicitations. Non, Congolais au Kokaten. Congolais comme ça, fallu pour pas rankiner, il y a batunion. Et puis, bah, fan, bah, wario, bah, tout ça qui uniforme. Vous comprenez? Balata qui toko, kanenge, yemoko leader à l'obaki. Pembe, yemoko leader. Oh, bah, leader, orgueilleux. Orgueilleux, puis à l'attaque, pembe, ce que vous le baissez. Ami qui t'y kate. Et en plus, avant le concert, Wana Sinta, Maman Soso, fallait à Kendaki, soit place à Tanga, soit place à Tanga, soit na nini, na hôpital Morobe Wana, à Salibadon, avant il y a un concert. To félicite rapé Moutou. Au monument, on a félicitations. So continue à dictionnaire, au bantu ko luko eba félicitations vient duquel moment ne loko bo marabiso congolais ko zanga ko eba conjugaison yango to rata makambo ebele parce que bon mon félicitations na ba conjugaison on a ba quatre temps temps présent futur passé antérieur il était félicité à cause de la félicité aujourd'hui il est aza félicité lobby ya nyoso wana to conjugue to ye ko la conjugaison pour to ba ko employer mon amour na place na fallait pour pas félicitations de tout et na masola balabala donc biso peut-être on est obligé ya ko ba fallait pour pas félicitations oui petit fali omoni eloko eboma biso peuple congolais ani qui trop si en fait petit fali. Mais nga roza contre yo so condamné. Na condamné makasi. Non. To ebaka ko to sakami beko. Omoni mutu na mutu tanga ocha loi na makambu na ye. Même ici oza amine proche tout ça pour mo beko. David yebisanga so lelo yo rozala contre ma petit fallait sali. C'est que lelo so yo organiser msusu fête moko bobi oche droit d'entrée. Même biso ba master na yo. Ce qui to ko tango fele peut-être que il faut faire ça. Argument moroboy wana n'importe qui ba tel bakoya. Non mais comme si argumenter, c'est-à-dire il faut te faire habiller. Non comme si na Congo né na yebi ndenge to fonctionnera na Congo na biso ezalara ata balobi awa ke oui mbongo fait pesa ma mais na ba bilongi moroboy bakoya na bango sans badge na loboko sans fita. Il a pas ça ka exemple moro biso to travailler en event Eli elle prend pour na robeti bossa beta libaku na bato achaka na ba porte ba nini pour bato na ba chaka msusu biso peto yebaka bango te bakenda ko louer asala rande nini mutu na mutu zo fita na yo na ye moko bossa la ta fita pour te dire que loi o ba pesa na porte et ça loi msusu c'est loi d'amitié te et loi ya lisanoté et ça c'est que business akobo asko muningo sa business na ye. Fallait soit il fallait épargner ba petit fallait il fallait loba le collaboration qui koloba marambo belé na muto il fallait ça à la sabongata symbole moko ouais pas attendre ba badge c'est impossible art moi na sala ki za raté non ngapo na nga to condamner moi na wana mais to condamner pe bato bazaki na porte wana na limite ba soda wana to ba nani ba o balata ki ba coulette wana o lo balanga ke ba bi petit fallait po ba oyebisa bango pe place là au Salima B. Non, tu as pas 50-50. Oui, 50-50, c'est bien. Et un des tiers, biso organisé événement. Tu boya mingi tu kocha bateau ba ebani na biso na sécurité. Bossa ke na mai biso sa ko ba pi ba soda wa likolo wana. Ba yebi nga élité ba yebi Cynthia te. Vous comprenez? Même si vous pouvez boss année longina, vous boss pour un presse d'invitation. Bon, mon année longia boss. Un presse année d'invitation. Si vous délégation y est ba pèse ba ka ba poulette que musa na musa na porte place. On attend y banga Cynthia te son anani. On attend y ba te son Elias anani. On attend que ndé ba yebisa ke na porte bo sala bo muta fa ko te fa za na fita. Mu ba za na fita te fa somba bo ebo latisi. On attend y ba ke yo petit fali. Ouais. Wone est-ce que mamba kopa musala? Et c'est surtout qui a amitié parce que c'est là qui a amitié il fallait landa fali place à Zala qui bakota na nzela moko na délégation. Hein? Oui. Nga landa. Akota na fali nzela moko. Délégation bakota délégation. Et ça la bongo. Si qu'on a loi de la nature tata ki boko l'organiser que l'homme na ki boko lo a. Même il n'a pas DJ na ye, n'a pas manager balata fita. Sans fita ba soda na ba yebi ba tuté, ba lo ba na langue mo na bisoté. De so me ko skene ma tata nini. Tara na tata e mo ba reconnaître te poni imprese et une invitation. Wone za la lisu marambute ke o ya lisolo ke te na ye ba banchu ko ponate. Yo o tin invitation.
na agence de sécurité msusu na likundi protège msusu na tudilu sécurité hein obike nga David na posa ba botela nga botindela nga 4 éléments o ba kokosala musala tel o chembongo na o papa lettre no ba répondre batindela ka 4 éléments ba yebi même yo David ité bon ba yeka ba pesi bongo teni donc ba mettre wala ba yeba kina bango ba yebi ete petit falite oui ya lo moni ba toka ki bongo ba bua ke ya ko buaka mais à star non o be lo remonte au salaire confusion d'être star ou d'être fanatique ou bien d'être petit à star. Mais il n'y a pas de musicien, il y a des musiciens. Et c'est au moins un maximum de respect. Il faut comprendre la place où on a. La place où on est, le roi lui fait l'eau. Pourquoi tu as la place où on a? Et ça leur bon partout dans l'événement sur le monde entier. Et ça t'est que au Bapona événement même ba choix Mickey batu babeta. Et ça rabon so que tu ordre non on apporte na yo. Muto fa côté ça. Et ça na ba mariage to kindara. So ba tu sécurité n'apporte. Oh ça une invitation à ta camarade nous. On contacter. Il faut prévenir avant, il faut une invitation pour n'importe quoi à la bouille la. Petit Fali pour tambola peka yo moko. Voilà. O tambola yo moko, o tambola. Tout ça est ça que bureau ya Fali. Moi nana de 1 à Mbokatier. Ah. Oui, je te dis vraiment, tout le moment est la vérité. De 1 à Mbokatier, classe Moukier. Sur le romorobo, il faut boyer, ba yebi sakaye. Ya yebi kanenge za la ke Fali abeta na stade. Na roya. Na okota. Non. Na ki lelo 5e génération nyo c'est comme na droiture. Na ordre. Même inanda kwa mutu lelo comme eza ataboza ba ami enti. Ata voya obenga e master wana ndako. Siko na place au concert, place au muningo sambo. Ndo le ka faire. Toilette à Moutoukou, tu peux encore ta voisin au Senga Pongo. Et bon, place au Bongo. Tu place au Bangé, la Fali, M. sous Moutaroko, il n'y a pas de les locaux, Moutaroko, il n'y a pas de les locaux, Bati ka petit Fali. Pour tricage qui parle en haut. Et bon, ça, ce qu'on peut utiliser petit Fali. Tout ça, ça compte. Cynthia, par rapport à concert est offélé. Fallait le concert, c'est un offélé. Nabatu Baya. Nabatu Bayate. Et ça la piaka, et ça la souligne. Est-ce que vous avez un problème? Au moni congolais, tu remis qu'au bungi sa intelligence moi mouki. Dans quel sens? Au mon amont de production. Bisson a tout dit le royal to taille ko chani vendredi ko lia ko melo félé. Dans ce ça la plainte. Ba che ofélé. Vous comprenez? Si ko elo mo batu ba obosa na kezali mo wana ba che ofélé. Même si on a lingala, tu vas comprendre. C'est gratuit. Na Google. On va te donner la définition des mots gratuits. Gratuit. Offélé. Donc, moutoya, toyate. Osa la orgueil, osa simple, oyato yate. L'essentiel lié à matana podio, à sala musala na yi. Na sepela na elo comment vibrateur aloba ni. Batunye maramba fa gaz na plateau bien. Na sepela na courage à jeune wana. Hier concert à Tamboulé, tata Moutazate, amati na podium à bête. Donc l'essentiel d'être ninga chaki, et c'est un casse les locaux, il faut ça là. Ouais. Donc bon, mais on a critique, bon, comme Sangai. Tant que ça la barbecue au félé. Elle va barbecue, moussou peut battre tout le monde ni mais battre. Battre baïe na bangote. Bon contredire payango. Tout ça, ça compte. Bablogo boy comme si ngapo na ngana muna kenza ngo flair play artiste. Pour n'endenga ma bête, fallait pour bête ça y est nano, fallait pour bête ça y est au PC combien. Bah tu belle bagine poste na y est moi fan n'enga bazu décision le binega oui. Commune na y est mon repé. Les alateurs au fallait bête raba bando bête balé na bon pour moi na nyonso akoli na bandal. Soit bête balé na municipalité Lukuta. Soit sukola na 32 shit na Jamaïque Lukuta. Et ne va place mususu. Babisika wana. C'est un peu moins historique. Voilà. Donc fallait souvent il y a bête nega moi asaka moi sengo ya fief na ye. Na salle se félicite. Donc je vois na ko concert wana sengeka ba warionte. Et sengaki na ba vie nyoso bazalaka na bandalo ba eba ka fali na bomoni pe ba ya ba mona. Ba mona Yesu wa. Et ça concert moko archive en fait. Et ça que le lot monde a musicien kenda bimamboka soit footballeur mobwe. Abima na mboka kenda mais jour azongaka aluki kaka terrain moko wana babeti bale arobeta ta histoire ta batongo balongo bateka ma obeta histoire ke nakolaka awa et ça historique na et ça parmi babiloko ekoti na histoire na ya vie
soka beta ki ngota chela bino prix bonga bolo baga orgueil na mabelele mo ka chepi a cho fele bo déclarer congolais école na biso s'il vous plaît to commencer un peu professionnel non on n'a jamais rien na zonga na mboka na bango genda obeta concert Amérique baba féliciter lini we usoki lini we wana nani na Nicki Minaj bazonga na mboka na bango bakenda place bakola baolakisa batu batonda bachaka kistar te kistar ezalaka te ezalaki baye bazongi ata lelo komi nani place okolo ekozalaka na archive ouais faut comprendre congolais to meka mpe ko valoriser makambo to meka mpe ko komisa makambo sika to longola trop kikala parce que te va kuki Philips total yango esute ata na Nintendo babetela lisu Philips te mwana nyonso akoma na tablette na obeta Nintendo na oui to bongisa makambo siko omonyo ndenge nini to fandi pe ramba mo pe boye Héritier Watanabe yepa bimisa affiche. Premièrement, je dis d'abord joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Héritier Watanabe, Goga Motona Tembe. Et puis sois d'abord forte, malgré les problèmes au Lekana. Peuple congolais, la personne, il est tellement battu d'abord. Parce que l'orchestre est comme un peu déstabilisé. Un accident au Bazouaki. C'est quelqu'un qui te félicite par rapport au PAH. Et Bélé Bana Ajawatawan. Basala marambo wata asalate baji dete mulopo bakenda wata baya peka na ba carrière na ba aja wata mais ba kokate bakatana mette mon garçon moko boyi azo ko s'en sortir o chamolende biso nde peuple congolais faut te féliciter ye to pese ba encouragement wana to longola na critique. Moi je te dis mon frère concert wana ka ndo tombola affiche rien n'est tard. Parce que maman nyonso bo sala lelo même ya ba terrain et salama de kala to kutomba papa lutumba ba salango ya omoni makambo nyonso bango ba olinga ba comme so les premiers les deux les trois les quatre te ba pepe kale ba belta na ba terrain ya ba masina na ba kinga sani ba tondi sakati yebisanga tolo ba ki ba pepe kale mutu ba bandango kasi pour les premiers na les deux azate comprenez ba tout bazana droit ya kobeta concert na batterie na ba. Moi je félicite Héritier Wata Toto Yatemi. Malgré les circonstances, les problèmes, tu es toujours forte. Concert na Vélodrome. Oui, j'ai été bakatana. Est-ce que tu as vu terrain na quoi na bango? Concert na quoi na bango? J'ai été ça chez Maki, on a bêta na quoi na biso place na kola. Bakatana. Mes jeunes frères na biso tout ça l'effort, il faut qu'on féliciter. Ah ouais. Il faut te bêter les maboko. Il est toujours courageux et puis on s'en a toujours ma effort et simba. J'ai des taquinda. Bill Clinton a coco bête un concert. Sénateur Paulo Tudilou. Tout un baba là. Voilà. Comprenez? Bill Clinton, yesanga. Bill Clinton. Le lot tombe la ta fiche que t'es. Le quoi na bima musicien na la samba, ta li banda la samba. T'es na bondo, ye mwana ngirenge. T'es tolo bata place wana place bimisa star. Ça là on te peut. Oh babi comme c'est comme devoir hein. Donc héritier na obeta boye kala mingi pété chez ta pa obeta. T'es eza devoir, t'es faut ba pepe kale mutu babanda, ba pepe kale batikela ba tout devoir te. Ba madilu mutu babanda. Comme ce qu'on a tawana kala na kutunde ba concert ya ofele na ba terrain za ke belé. Baba ni mamba ba terrain, ba gali. Gali a outo beta terrain a beti plein craqué za ki dévité. Pour ni ba checker on dévité. Gali a outo beta na GDA. Ya ils n'ont pas beta na GD. Wa. Pour ni ba ki dévité. Na ba jeune talent ba to ba beta ba afro music. Na sala yo nini Liliane no ganjogo. Na sala yo nini alo ba ona masola balabala. O legi nga kaka boy. C'est ça ce que je voulais dire en fait. Gali a outo beta ministre nin o GD. Sans promotion, plein à craquer dans ceux qui kabata ba wenge, ba nini, engage créer polémique. Nan oh Samari na beta kian. Sans polémique, plein à craquer, 100% réussi. Ils n'ont ça bête. Au moment que ba wenge, ba moi qui suis toi choix les amours ma casse. What a bêti a beta concert parce que ils ont un calendrier na. Ils sont un musicien morote à sala likambuke.
te babi ebimine na sima ya fali donc ebimine eloko nyonso ebimine na sima fali comme alandi gali kasi po gali mutabande mangamo tolo babango ne mutubalandi bango bata baba boka mama soso oui po gali mutabandaki Samarino abeti Inosa beti Fabrikas abeti siko tolo bana alandi baninga poka fali abeti yango bolo baki alandi lante eze loko yo tokuta ba pepe kale babeta ba madilu babeta ba templa kutu ba kacher babeta na ba terrain wana tolo baki bino nde bolandi ba kacher parce que tango eko maka kiwenge eko maka trop kisitosh ke alandi siko ba to afro ba utu ko beta o bagali pourquoi pas c'était les polémiques parce que muta fongoli terrain ane o eza gali a beta 100% réussi sans promotion affiche kutu yokana kité mais à réussir tolo parce qu'on a Hollande bani arrêtez de faire la comparaison là où il y a pas la comparaison. Trop de concurrence dans le monde de la musique et qui sabino ba bano amike ba oya ba ole kabino parce que bango ba otende bana ba na bolingwe so wa beti concert na bengi si baninga ne nyoso ba yebe wana voilà sans concurrence pe au mon émission mabete ni o ba fanatique na bango balando ba griffi ba le kaki ya innocent ba fingi ya au monate donc au monake bana mo ba tangi na ba malula ba masamba ba lumumba ba tiniweni bana bafana bango ya ba bien éduqué ba yupi na bango oui c'est on a ba fanatique ba shege na ba fazer yango esala ke bêtise ezokola kana internet et les 12 ans d'atteindre yango bo vous comprenez par rapport na maswa baba Sabino sko na stade Kamanyola Aero mape kota kai mama vengo nenguba vei même akime ote kaninguba o to sisi na biso to lia songuba to na baba la oh sinza le bani pona bata baba la non senga na batu nyonso bolanda biso consommez cette émission partagez ça brutalement mettez vos commentaires mettez vos j'aime sauf que tozawana pona bino cette fois-ci on va beaucoup bosser donc ce que je peux dire c'est là pas commentaire na bino so bomona ke Cynthia Mino et continuer ka oza minene comment place wana Cynthia Mino et continuer minene mais na c'est no kala minute na ochaka lwana et puis bomona ke mimi nangezo ngati bato boye bara tozaka mabe na kala to koma kitoko yaya to ma kitoko na sika mabe na boye bara biso na kala wana si to chanja biso tout to koma kitoko tout akoma via classe tout akoma via sac tout to koma kitoko biso tout to koma ba la patrona biso tout to koma ba na monata lelo okoi batiki okili biso tout to koma kitoko bapimelinga madesu na soso nani na nguba bapimelinga madesu na nini te bapimelinga madesu nini nguba na maswa bala poto wana biso na balabala ekirindi kape balyanguba bo féliciter Fali bo lo bata merci Fali mon tabeti concert na opele eki ndumba na ye oyebi mwana ngoti ye ope na nini egeza mataka ye ope kaka do vi na ye ekomi problème vi na ye bapara mwano vi na ye mwano na baconcert ana 16 ans mais c'est normal